UDPS viva! UDPS viva! 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 Tshisekedi, héros national, Bruno Tshibala, président de la République. Combattantes et combattants. Présidente, président, il y a parti politique, il y a rassemblement. Rassemblement de forces politiques et sociales acquises au changement. Allô? Allô? Les chefs coutumiers, les représentants des associations de la société civile, Yambani Binobanso Mbote Mingi, Mbote Nabino, Mbote Lisusu, la Pesibino. Merci Mingi na mobilisation Bossali. Merci. UDPS Azali Kolomboka. UDPS Azali Ebale. Soki oti likolo ozindi. Na manso bosali mobilisation ya kitoko. Pesibino encore une fois. Na motema mobimba. Merci mi. Parti Babengi UDPS. Ebongi Nalimbola Moke. UDPS to créer yango na début ya année 80. Création na yango ezali na biteni mibale. Eteni ya liboso oyo tobengi création historique à UDPS et Salami na mars 1981. Eteni ya mibale oyo tobengi wana ezali donc création historique ya parti mars 81. De eteni ya liboso. Eteni ya mibale ezali création officielle ya parti ndeye kosalema na 15 février 1982. Tango tokutani en plein secret le 26 mars 1981 pour na co-créer kozwa mokano ya créer parti tozalaki obele mitano. C'est ce qu'on appelle la création historique du parti. La création officielle est pour Salema le 15 février. Parti UDPS et bandit le mouvement de libération. Et bondi 10 ans Mobimba. Bato Bakangami. Babetami, relégation, souffrance, en dégué. Tosali 10 ans na kati ya clandestinité. Na bato oyo bakeli parti. Na bato oyo bamona pasi. Babetami, arrêté, torturé. Lelo elongwe.
oyo babiengami barésistant oyo basali komba ya UDPS ezalaki suka ya likambo. Lelo okimi ndako lobi bakangi yo batorture yo pasi na pasi. C'était ça la vie des résistants de l'UDPS. Tango tozali kobunda na kati ya parti, président Mobutu azo banabiso, moi vivant, il n'y aura pas deux partis en République démocratique du Zaïre. Biso tozali ko répondre ye na bateau bayaki époque wana bayebi tenons bon l'UDPS 23. Awa bomoni ngai na etumba ya UDPS nasi na lata maputa na libaya lokola ba maman pona ko se déguiser kokende pa nyonso na République du Zaïre. Lelo yo na ali moko ya ba Congolais ayebi le Congo profond à cause ya combat ya UDPS. Na le 24 avril, Toshito Sala 10 ans de combat et de souffrance, président Mobutu a eu un discours na lobby. Il y a solo UDPS a qui makasi koleka nandimi multipartisme. Nde UDPS a longé na statut à mouvement de libération a commis parti classique lokola ba parti on se botamaki après. Toye kobanda conférence nationale et souki moi division moke ekoti nde toye kozwa courant ya liboso ezwi kombo ya UDPS bar to continuer lobi awa président Tshisekedi oyo akomaki président ya UDPS babakisaki UDPS bar Tshisekedi aye kokufa na manso moto oyo asali mpona mboka na biso na kobundabundaki mpona démocratie tobengi ye le père de la démocratie na kosenga na bino to garder une minute de silence. Moi makambo eye kobima mais na parti lokola UDPS ezali na statut na yango lokola totiaki na kati ya statut wana article 26 elobi te en cas de décès, de démission, d'empêchement définitif, il faut directoire et à parti et sunga parti pendant 30 jours, au terme desquels tu convoqué nini congrès extraordinaire. Mais le cola tozalaki na président ya convention à parti te babengi parlement ya commission électorale te obele secrétaire général tokotaki na crise juridique et politique pour na kobenga congrès 30 jours après il fallait tokende na conclave wana tosalaki yango après conclave lokola organe d'habilitation to bengi congrès et salami to lukinani à cause la président a succédé na mwana mboka Kondo Tshisekedi bato bapesi candidature babandaki soki 16 baye kosuka 4
na bato wana bakandida wana le peuple de l'UDPS aponi mwana mboka Bruno Tshibala. Balobi Tshibala viva! Tshibala viva! Tshibala viva! Tshibala yambi! Tshibala yambi! ya Tshisekedi apesaki dictateur ezalaki élection. Donc boya bate banda congrès ya parti président ya parti comme on a enani lokola na mboka tozali na constitution ya pays epekisi soki ozali vice-ministre, soki ozali ministre, soki ozali vice-premier ministre, soki ozali premier ministre, okoki ko exercer l'activité na parti te. Yango wana na kamataki décision na nommé mwana mboka professeur Tarsis Loseke atel Marisus Bomonaye natie président délégué et alaki mouvement de libération. Leur bako créé parti yo ozalaki na CO. Tango bako créé parti yo ozalaki na CO. Na cartable na yo, na bic na kayo okende école. Mais oye ko bimalelo konga nazali président. Lantangai madame. Madame Susu mingi na bino bozalaki bana. Merci. Yango wana lobi boye yokanga madame. Yoka madame. Na lobi boye. Soki otali dénomination ya parti na biso et bandi na lettre union. Na sengaki na lobi bana nyonso ya UDPS bazala elongo bazala esika moko. L'union fait la force. L'union fait la force. Pona lisanga ya bana UDPS pona rassemblement ya bana UDPS na lobaka ngomba na mbolo bakangai ezala na makolo, ezala na vélo, ezala na pusu na kokende koluka bango bazonga liboda. Beta maboko, beta maboko, beta maboko, beta maboko. Yoka papa musangisi, akosangisa biso nyonso. Bazana kobunga bakoya. Ata ozali na ngomba nini, ata ozali na ebale nini, na kokende koluka yo ozonga na parti. Akozongisa ye na libota. Beta maboko kola ya sengo. Bakoya, bakoluka bango bakozonga. Tokopata mutu te, bakoya. Donc, tous les enfants de l'UDPS vont rentrer à la maison. UDPS, Nandanga Maram. Banda to créé UDPS. UDPS na pouvoir ezalaki obele opesi mbwa mbaboi banda 82 toye kokoma na 1990 24 avril basali multipartisme malgré conférence nationale souveraine biso na pouvoir ezalaki kaka Bendabika. Tokei na dialogue
dialogue intercongolais na Sun City na Afrique du Sud. Moto ya telemi liboso na bino azalaki wana. Tolobi sikoyo tosalela nini régime républicain. Na régime républicain balobi pour accéder au pouvoir il faut ezala na volonté ya nani peuple na dialogue. Soki otali classe politique mobimba bazalaki d'accord na dialogue te. Na président Tshisekedi na moto ya telemi liboso na bino na moto moko mosusu te bozoyo kabien moto boyo kabino moko secret boyo tozoko benga vérité sur vérité boyo kango Raphaël Katebe Katoto biso misato tosangani tolobi ebongi tosala dialogue toyokana na tosola na pouvoir totala ndenge nini tokokende liboso misato oyo nde babondi ti toye kosangana na Bruxelles na Genval po tosala nini tosala dialogue elingi koloba tomema bato oyo mosusu ya baparti po bandima dialogue politique. Yokanga malamu kuna na Bruxelles tosangani président alobi moto akosunga ba travaux nyonso ya conférence wana ekozala Bruno Tshibala. Lokutana ngai yoka makambu moto asungi ba travaux ya Genval kombo na ye nani Nzenza Bruno Tshibala, le sage du parti Jacques Boer. La housse tango tokutani ngai président Katoto na bato mosusu ya parti poto luka kombo ya plateforme oyo toko créer après dialogue bato batante kolobaloba na ye kobimisa kombo wana babengi rassemblement moto apesi yango kombo na ye nani Bruno Tshibala yoka biloko kombo na ye nani Zanza owe tango na bimisi kombo wana ya rassemblement secrétaire général ya président Katebe Katoto azali koyoka ngai azali awa na Kisasa. Secrétaire général na ye kombo na ye Melchior Tchoni alobi boye secrétaire général Tshibala na ye belaka yo socialiste mitterrandien mais kombo yo kobimisa okomi gaulien yoka makambu Tchoni Melchior auti kokufa mikolo mibale awa na Bruxelles mais azalaki ye mokote na tango wana représentant na biso na Bruxelles kombo na ye docteur Kabanda na ndeko na biso mosusu azali lelo na UDPS bar mais akoya kombo na ye Gilbert Kankonde bafandaki wana. Donc kombo ya rassemblement euti na maele na motu ya bazalaki contre le dialogue bakomi lelo ngai président etc. boye bate idée ya dialogue kombo ya rassemblement euti na Bruno Tshibala na tango na ke koyebisa président kombo to trouver président lobby leki na longola kayo pona koyebisa bino te lelo soki oyoki Bruno Tshibala lobby boye asali boye ezalaki na mayele ya Yemei Kondo président Etienne Tshisekedi. Bato oyo mibale bazalaki ba complice pendant plus de 36 ans. Mais
Yo yalaki na se oyo kobima ke ngai preso ngai bona boye tika lokuta. Tango tosali rassemblement toye kosala dialogue politique. Ba dialogue wana esalami moko na cité ya Union africaine, moko na Senko. Oyo ya Union africaine toboyaki yango. Tolobi ezali inclusif te. Pe ndeko na biso togolais eyam Edem Kodio oyo asungaki yango amonisaki moi parti pris. Yango wana nous l'avons récusé tolobi to bandela. Nde toyo kosala oyo ya Senko. Na dialogue ya Senko toyokani boye. Avant token de élection, pour la majorité et l'opposition. Accord et lobby, l'accord du tri. En attendant tout ça, l'élection, président Joseph Kabila Kabange à côté de la présidente. Lokuta nangai boye Tshisekedi andimaki yango papa. Président Tshisekedi a lobby ezala bongo. Premier ministre oyo akosunga gouvernement en attendant élection. Kati ya rassemblement toyokani lisusu premier ministre akozala moto ya UDPS. Yango wana avant que le président Nabiso et le conseil des sages et rassemblement appelle sa combo Nzambe, le maître de tout, les circonstances, qui a créé le ciel et la terre, à lobby président Tshisekedi Yaka Awa Epai Nangai. Baye Kosala ba tentative de tricherie ndenge na ndenge kopesa na signature ya moto asi awe po bazwa place wana. Mais bato baye kopesa ba candidature na kati wana président Kabila alobi baloba te ke natie motoboye na favoriser motoboye nani azalaki président ya ba travaux ya Genval baebisi Bruno Tshibala nani azali porte-parole ya rassemblement balobi président Tshibala secrétaire général Tshibala yango wana le 7 avril président Kabila na ordonnance na eko sakola à lobby premier ministre c'est Bruno Tshibala. S'il vous plaît. La place wana Motomoko a trahi moninga te. Ezali compromis pe compromis wana président Tshisekedi andimaki yango. Soki azalaka viva alingaki aloba Bruno Tshibala mokakoswa kende salela mboka musala. Yokabiloko et donc moto mokote moto vraiment lelo batrahi tel ou tel lokuta ezali compromis entre la classe politique avant tokende élection tozala na gouvernement d'union nationale tozala na gouvernement d'union nationale. Est-ce que batrahisaki Bembe? Est-ce que batrahisaki Bembe? Batrahisaka so muto aza vivant. Soit que muto akufi eza trahison te. Gouvernement yango ya union nationale et bandi mosala na yango le 16 mai après parlement na biso
boyibi no boyibi ba député na biso basungami na président Obé Minaku bazali kosala musala ya ko voter ba loi pour contrôler le gouvernement, pour contrôler les services publics, les entreprises publiques de babengi Assemblée nationale, Sénat et Alikuna Likuna. Donc, tango bapesi na gouvernement investiture, babengi na lopoto investiture, gouvernement et bandi mosala. Na discours nanga na saleki mukolo wana na lobby toko benda mindondo mingite ba mission na biso ezali obele mine ya liboso na lobby toko sa la bino élection ya kitoko na lobby élection ndenge nini ya kitoko ba élection mibale to salaki 2006 2011 oyo esukaki na ndenge boyebi na lobby na mbalo oyo tokosala les meilleures élections de l'histoire récente de notre pays. Pe mokano wana ezali ba élection tokosala mbalo oyo ekozala par rapport ya oyo tosalaki liboso comme les jours et la nuit. Donc ekozala ba élection ya kitoko, élection ya bwanyo oyo ako gagné abeteli maboko oyo ako échoué azela mbala ya liboso. Mission ya mibale eyalaki ya makambo ya économie yokangai malamu tango tozwi investiture na biso na butu une semaine te sans atte na butu ya Congo. Opérateur économique, bakomi kobanga eloko nini ekosalema oyo na ndako apesaka yo lokuta. Machine à voter ezali imprimante na moto akeli yango azali congolais, ezali génie d'un congolais. Au côté na bureau de vote au lobby na ko voter songolo oti mosapi na yo na imprimante ebimisi kombo ya moto olingi kokola na quelques secondes yo osali élection na yo osali vote na yo obimi. Mais liboso avant na ndenge seni alinga recourir na machine à voter tozalaki na papier mingi awa bo votaki dans 2011 monene ya papier wana bo bosali yango bien boyebi yango ngai depuis na votami en tant que résistant opposant na votaki jusqu'en 2011 mais pona zo kombo na ngai na papier wana ezalaki suka ya likambo okoluka perdre plus que 5 minutes pour retrouver kombo na yo. Mais tolobi boye il faut faciliter les opérations en même temps réduire coût na yango. C'est une des leçons que nous avons tirées des 2 premiers cycles électoraux. Donc machine à voter et ezali juste imprimante pour que les choses aillent vite. Pe témoin ya parti na parti à cause la wana. Soki moto akoteli yo na ndako ayeko yebisa yo makambo ya ezali po na kotricher ezali lokota azali kobanga élection. Azali kosala nini kobanga élection. Mais élection éco salema. Et Kiboyi, nous allons lui réserver les obsèques dignes de son nom et du travail gigantesque, titanesque qu'il a abattu pour le peuple congolais. Tango
la commis Premier ministre. Le gouvernement est vendu Moussala le 16 juin. 2 mois après, celui le président, Tolobi, il faut Zoto et un président et Zonga pour tout réserver un obsèque digne de son nom. Pour na kobandela dossier wana na lobby, il faut na kutana na lekinaye. Lekinaye, comme on a nani, Azali Motomonene, évêque de l'église catholique. Monseigneur Gérard Moulumba Kalemba. Natindi dirkaba nanga moko taelanga ya Azali wapi balobi Azali na mweka. Et sika Azalaki évêque. Na tuni na age na biso na repsie na lobi mais esika azalaki alongwaki déjà mweka akomi na Idebo Paul Franki avion ezuye aye awa tobandi masolo pona likambo etali retour ya nzoto ya président eloko boyoki basigné communiqué moto bato basali yango ezali ngaime Monseigneur Gérard Moulumba na représentant moko ya ministère de l'Intérieur nde communiqué wana bako signé sikoyo euti na ba rencontre tosala ngai Monseigneur Moulumba na nani to prévoir ndenge nini tokosala pote nzoto ya kondo président ezonga bakunda ye na lokumu nyonso moto mokote akokosa yo ke ngai kingani nasalaki boye luwa luvani ezali lokuta donc na ndenge nalobaki tokosala manso mais na sepeli lokola sikoyo eyali te avant 30 juin nzoto ezonga topesa yango lokumu tokunda yango na ndenge lingani et par notre génie, par notre maturité, tout finira par rentrer dans l'ordre. Kokendaka mikolo nyonso epa mopaya saela biso boye yo fandi bonyo kosala boye omonité boye na boye ça c'est contre notre nationalisme, c'est contre les intérêts du peuple congolais. On a kosukisa na koyebisa bino te na ba élection oyo ezali koya biso UDPS na ba parti mosusu tosali plateforme politique et kozala ezali déjà na ba parti bebo ba parti ebele na ba parti wana tokokende na élection. Ambition na biso ezali nini? Et pour le raffermissement de la démocratie et pour, comme cela est des traditions dans la démocratie, to gagner. Na kati ya démocratie to bundaki pour la démocratie nga na telemi kolona na bino awa ba beti ba kangi ba bobi miso etc. Pour comme na mokonzi na pouvoir il faut les kana na élection, il faut volonté à nani ya peuple. Le peuple d'abord, le peuple Bande Konangai na pesibino Longonia eloko bosali lelo ezali eloko ya motuya
Olakisi na mboka mobimba te Chibalande Kolomboka Pe Bino nde bozali le souverain primaire, le souverain du peuple. Bolingo ya mboka bozonga pe na kati ya discipline, na kati ya kimia. Oyo bosali lelo soki nazalaka nzambe me namemi bino likolo. Nalobi boye bosali eloko ya motuya, eloko oyo tozali kokumisa bino longonya potulu soki nazalaka nzambe namemi bino likolo. Bozala ekenge, bozala sima na dirigeant na bino, botombola UDPS, bokumisa volonté ya peuple congolais, suka na ngai wana abuo.